Tant que vous êtes à Masolo, que vous êtes Thompson pour le peuple congolais. Tu as 105 millions d'habitants. Bata Kisangani Baola Thompson. Bata Bwende Baola Thompson. Batu Yakabe Yakamwanga Baola Thompson. Oh mon ake batu bana maele okokate maele ya bibamba. Oyo président mo balinga venger batu nae aebi na bina leki na TV abi bato ba beti biso il faut tous se venger contre bango. Nous allons entrer dans ko attaquer bango tina ya DC. Yenda lobby. Fini c'est que la yoki ango par le voix en média. Le quoi azo banga. Yoweri Museveni ou après ça qui est déjà autorisation au Tonganzela andimi sans qu'il puisse gouvernement aujourd'hui bango bateau ya Uganda na boye na bango mais bobo sani Uganda wana kaka azwaka basi na biso vivante asali fausse commune à Timoli azwa kundi bango vivante bazipa wana mabele bazwa bana na biso bakata ba maboko ba mabele ba boma ba viola no libala moi na kati ezaka pasi po ekabwa Tantine Félix tonton Kabila babala na babota moi na pouvoir bomona lelo bomona batu ya IDPS ba défendre Kabila boy bisanga que Kabila n'a jamais détourné montant coûte bolo ba 138 000 $, 138 millions de dollars na omona coûte na muke. Mais bino bato bazaki chargé. Il y a copé savoir information habité. Maramba lo banso to ebité, so to ebika ke mbonga ne kotaki na BGF Bank mais Kabila zwaki na été. Sans qu'à nommer ba avocat. Bon ndeko ale bolojo. Mais yoko to beta maramba Rwanda. Bino ko to boyebi même pas ceux qui partenaires à la ka ya bino tilelo. Ndeko ale bolojo tika lukabu. Luganda otonga bandelati. Luganda otonga nzela na mbonga bino. Village moderne peso ça. Non mais Burundi a autonga chemin de fer. Ils ont pas nabi. Rwanda a autonga aéroport. Ba autonga bandako. Baza pe déjà na ba armée na bango. Siko elo on est ka administration. Ba noma pe déjà ba bourgmestre. Bolala. Mboka ekene. Mboka ekene. Papa ngwanda lobaka. Mais là boye baté na ciment ne lo oneza. On veut bâcler l'éducation. Pour que bana biso ba ko maloko ba bololé. Bana biso ba za maele te batanga mabe. Au même moment le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, ba ko renforcer l'éducation avant. Lobi boyo ka bana biso ba fandi boy, bana capacité à défendre l'état congolais. C'est ça la vision à Imatuchi. Mais je veux essayer la cotisation le savoir. C'est ça la vision à Imatuchi. Il va abrutir le peuple. Très heureuse, il y a co-présenté Bino émission Info Plus Politique au Ezali nouveau numéro. Deuxième numéro, il y a mois de décembre. Ngawa Bino Mustafa Malé, Menena Ibsara Bino Kebo Mesana Nanga, Bayanga Mesana Nanga déjà. Tout ça, Moussalo, il a rapport à l'information. Il y a un peu de biso baoyo, topona, kopé sabino, topé diffusé les bino, baigno sobolanda biso partout dans le monde entier. Merci na abonné fidèle na biso, na kobanda beauté sans gana remercier Bayangai, na si ma caméra de Koeli Sampo, à mon DG, à mon papa, à mon cordon Lukman Moudingou, à mon vieux Babimboli agence Badem, au Versi, tozo beta masolo, to lelo to lisusu. Peut-être après une année, 2 ans, je sais pas. Na un habitué Morobo Yazala qui est un habitué à Info Plus ndeko ale bolojwa ndeko ale bolojwa oyo batebele ba yebia ndole kana na Info Plus lelo to zongli su ko zoyer na mois de décembre on a koleka ko pesa e mbote ndeko ale bolojwa mbote ndeko ngai mbote na balandi en tout cas merci bien ko kima ndengo zongi bo sepeka bien. Et là, on a CP des Aïka que tout ça, dans l'émission, on a Kala. On a aussi une bataille de PSP Balukango. Na le bar na bango ke ba osimba na osimbi sa bango istoma na mabo. Bazwa ngo le wa blague, siko ba mo be nga ene na bo be nga ene te bo supporter. To lo bela pe ba article to rappeler ba tout article belé le article 166 ba blo e belé zali ba to belé baluka vraiment nande ko ale bolo jo to lo belé o isolé kalelo a révéler mambo e belé ngamo na zo confirmer yango vraiment ndeko ale bolo jo boni santé ya mboka mboka yeke kama be neka na ebisa ko ke bokonzi atina tete likolo
na se eloko malonge ebima te mboka lelo ya Congo ezobima lokola mwana moke aza envoûté bapesi mbeli c'est que akoki komizokisa akoki kozokisa bato donc makambo etambola mabe oyo mabobenga na kikino bokonzi atiana na kwa donc eloko etambola te tokobanda baindicateur nyonso nayebisaka déjà na kaya ça fait déjà près de 3 ans au regard de la réalité à terrain j'avais déjà dit que Félix Sekedi na Kabila esimba te Kabila voulait effectivement maîtriser Félix Sekedi. Heureusement, besoin d'informations, on a basala quand même fort ya koluka ko éviter yango mais fort malheureusement ba BBC cour constitutionnel basali maram na loyenge lelo ba tutu ba omona ke mboka etambo mabe. Mboka zotambola mabe to banda nano tozana mois de décembre yo lobi mboka zotambola mabe mais ba vidéo circulaki que bonne année au peuple congolais ko fêter makasi ba produit surgelé déjà tout monde a gagné ba vidéo mingi ndeko bolo jozo ndima kaka te que pouvoir ozo sala musala nango wana eza ba fantasme wana eza ba aventure omoni soyi bona bato maele bakakula ya kokakula ba raisonnara na ba marque na eloko aliboso il faut eba bateau bazali na malnutrition chronique na Congo ba 27 millions de personnes 27 millions d'âmes au baoli amabe baza na C ya seuil au ba mona ke muta malam c'est-à-dire baoli amabe ba 27 millions na 27 millions yango baza répartis na toute la République aucune province n'est épargnée na Kinshasa baza 1,5 million. Alors tant que ba masolo que baye na ba Thompson baba na bino biloko ekokita ba vivre frais ekita carton à sauce ngé comme à $10 carton ya sauce $10 on va bien comme poulet béton et puis ba na bino carton en piodi ya Thompson et comme à $15 de 46 à 15 de 37 à 10 mabundu ba beta mazote mais mipandi ba quiz ba baye ke ekita depuis baba ke okita ti lelo ekiti te balakisi bino lelo ke baye na quiz ye eyaka peka bandaka quiz ye nani ata quiz Thompson ye eyaka na opeka bandaka chaque année Thompson eyaka to dépensaka $2 milliards chaque année pour de somba à vivre frais eyaka bandaka oye posiko pour la population qui tisande quoi les bolojwa ya la zolo bate population congolaise fêté peu bien o fêta moi kala mais quand on benga population congolaise bozora population congolaise bo définition le rwanda bataille de pes armée police bata Kinshasa to wapi tozana 850 grandes agglomérations na Congo mobimba po to na 145 territoires na yeba route comme mboka na yoza mtamboka c'est la question na mta kwango voilà na kwango bwana 7 territoires na kwango mbolongo wana Thompson obaye na ngwa ekoma partout po kwango ezali pe parmi ba province yo nzala biloko olieza yebisanga yo muto yebi muta kwango na kenge o ezali chef lié na bino kuna yebisanga chambre fois ezala côté na koma kenge tengai mais oui mais azo yebisa bino ba ko sabino Thompson euti Kinshasa eye bateka ngo na kenge ba oteka na kenge na chambre froide nini pour kenge dans ces territoires na ilo ni bogosala pour que beaucoup ba popo kabaka bozui Kasongolunda dites-moi Kaemba pour les accords de la frontière dites-moi bogosala nini pour que boteka Thompson oui ba sande ba oya Thompson ba ko inonder ville à Kinshasa ba oyo ko une partie à Congo central ba oyo ko sala effort comme na Kikwit na Kenge ko yo leka nango mboko province kutu ba wangana ba abandona okei na bamboka misusu na bato ba omona ngote tant que vous masolo que boye na Thompson pour le peuple congolais. Tu as 105 millions d'habitants. Bata kisangani ba wala Thompson. Bata bwende ba wala Thompson. Batu ya kabeya ka mwanga ba wala Thompson. O mona ke batu bana mayele ya okokate, mayele ya bibamba, bana mayele ya okokate. Ce n'est pas comme ça on gère la République. Si vous voulez résoudre la question de la faim, il faut d'abord juxtaposer c'est-à-dire les sika pas César et sika batu ana difficulté à biloko olia na eloko bino bo sala. Pona ko boko la mbisi, demora.
Pour na roboko la ngulu 6 mois comme na âge à maturation. Pour na roboko la soso 2 mois après. Tu vois, au lieu que boye na bokoti na pouvoir. Bon luka boye ba ndenge passe ya Congo ezali, comment boko apporter solution? Bo mi kumi sa po bo memi Thomson no ba ninga muso ba produit. Boyo ka pata sonité. Quel est ce pays a we ko beta li solo que non voilà tout ko koti sa bambolongo ba Thomson e koti ba kino ba congolais ba olia bien. Mais ba olia bien, bo sali nini pour que ba congolais ba lia bien. Bo sali na l'autre. Et puis tant basi balamba ba Thomson. Balamba ko pena tomate nzana. Na mafuta. Bale yango na fufuta. Ubena kwanga pona net batoko biso tolia kwanga. Ubena loso net bato biso tolia loso. Bino bato tolia fufu. Dites-moi, au sommet Thomson à Rokita, au lambe on est, ma cale les a combien 47 000 francs. Bah, il y a bien là, ça la thé. Ce n'est pas comme ça. Politique, bah ça la rango boité. Il y a un peu de na santé. Na bateau qui ma classe, bah na raisonnement na bango ya marque na ba. Ça n'a rien à voir avec le politique public. Aucune politique publique au botion. C'est ça l'aventure. Wana zalaki kaka poto mekana no. Ah donc ça y po mekana. To chauffer na no. OK. La question pas si vous va souffrir na yo mekana. Nande ko ale bolojwa, nde ko ale bolojwa, présence ya basoda ougandaise na sol congolaise. Wa pelando baby c'est bongo sur atana bloc olia. Wana ku desu bo nyama sur les bimi. Présence à basoda ougandaise na sol congolaise. Ça te fait comment na eloko bongo bato to yebi ke lobi bazalaki ba ennemi na biso bakoma ba allié na biso lelo balibala ngo ezaka ndengo wana po FCC na la muka pe basangana ki to be ba Ougandais na biso pe ba congolais to sangana kaka esala ngo loko te. Eloko eza bien ezaka ke na kati ya question na yo. Olakisi na bato ke bato ba na pouvoir ba comprendre l'autre. Tant dans le bar na bino na kala que na aussi misabango istoma ya maboko yango nde ba omo vivre ils a soni ndeko nanga yebe loko batu ba oloba que l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi sont des voisins naturels et sengeli na biso to vivre na bango oui to ko déplacer ba frontière te to ko déplacer bango te mais on n'est pas obligé. Il y a qu'à fléchir devant bango au nom il y a cohabitation pacifique. Biso na bango to ba voisin. Bango ba voisin na biso to ba voisin na bango. Bo betela nga ta li solo ata moko. Mpese nini ya Rwanda biso to boma. Mpese nini ya Uganda. Na ba ko mpese na kegu data na sosote. Mpese nini ya Uganda biso to boma. Mais bango ba boma biso. Ils ont continué, ils ont continué, heureusement, ils ont compris les Gabon. C'est quoi, l'État sali pour que le peuple, ou qui victime à Liboso, a pardonné Ouganda. Pour Ngana yo, toi, ba voisin. Yo, zana mwasi na bana, ngana mwasi na bana. Yo, papa, ou yo beti mwasi na nga, ou beti bana. Papa lâche, toi, papa faible. Aujourd'hui bisa mon voisin na yo ke bobo maman te pose banga no ki voisin ko beta yo. Mais question yo zo ko mi poser te. Est-ce que bana na mwasi na ba ko supporter ko vivre tant qu'il n'y a pas eu réparation? Pour bateau bango ba est-ce que Félix Ekedango azaka na opposition quand il critiquait Kabila ayebaka mabe o ba Uganda ba sa sote po balobi non ba ADF wana ba bonza pouvoir ya Uganda na biso to benda bato ya pouvoir ba ya to sangana po to benga na ba ADF tikanga na loba bozui bango bato ya Uganda na boyina bango mais bobo sani Uganda wana kaka azwaka basi na biso vivante asali fausse commune à Timoli azwa kundi bango vivante bazipa wana mabele bazwa bana na biso bakata ba maboko ba mabele ba boma ba viola Congo ekomaka capitale ya viol bakei tango babundaka guerre o Bemba na Mbusa Nyamwisi o bazaka na sima ba Uganda na RCD na IDPS o bazaka na sima Rwanda lorsque il y a eu guerre na Kisangani batu bakufa et kokoma que l'État congolais n'a pas ONG qui porter plainte au niveau international, la CIJ, Cour internationale de justice. To samba ba condamna kanisa ngana to saka émission likolo kuna to lo baka masolo ya 10 milliards de dollars oye bonga ba pesa l'État congolais.
Mais ce fait, c'est qu'il a suspendu la procédure pour que tous soient bon. Il vous souviendra, Bakangaka, avocat Moro Boazaka, avocat à la République, professeur Anna Komarakutu, ministre de la période d'Achiba. On en a parlé, tant M. Yobosa n'a pas rappelé au Kaka. La même personne, où a suspendu le paiement en bon, on a 10 milliards, il y a Lelo, il y a Pessi Bango autorisation. Il y a une aventure de Rangaï. Barabina Bino, l'ADEF, et ali ba ennemi commun à Bissona. L'ADEF a commencé à opérer depuis quand? Ça fait plus de 10 ans. Et pourquoi seulement maintenant Bayeko Kota, Bayeko autorisé Bango? Vous savez pourquoi? Parce que Kampala a été attaqué. Pour ba pesi ba tché explosif na moka na bango ya ba Ougandais, le président na bango, le quoi moi conscience ya bo motezali. Au nom, il y a comment? Il y a patriotisme. Alingi a vengé. Alingi a vengé. Peuple naé oh ba koufaki à cause il y a bateau baza ba rebelle là bango parce que ADF fait pas un ba rebelle. Donc bango moi bateau mukié oh ba koufi ba vengé oh biso lelo comme génocide to ti lelo ba lobela ngo te toi déjà na étape à génocide ko ba maraté ndeko ngai yo za journaliste lelo ozo réfléchir bien que le cas l'état au moins te que problème. Yo tu vas foutre un bon côté. Vous en avez conseiller, vous en avez directeur de cabinet. Vous avez raisonné que le gouvernement. Tu vas comprendre. Et Yoweri Museveni a yé kokota na mboka na bino pour venger. Population na yo tu ba koufi na bombe. Koufi récemment. Ba koufi na bombe. Tout n'a ce ko ba combien? Même pas 100 personnes. Mais il y a des milliers de personnes qui sont comptés, si le président Moro Balinga a vengé Batunaye, Aebina Bina Lekina Tebabi, Bato Babeti Bisso, il faut tous se venger contre Bango. Nous allons entrer dans attaquer Bango Tinaya DC. Yenda lobby. Fini c'est que d'ailleurs qui a par le voie à média. Le quoi azo banga. Yoweri Museveni a pensé qu'il y a déjà autorisation au Tonganzela. Andimi, sans qu'il y ait sa gouvernement. Sans même parler. Andimi, pas Andimi quand on a le Ngega sans maîtriser le dossier. Paf, Batunis ko Mouya. Mouya. Mais Makambo Ndengeni ba Ougandais ba ko tete zalukuta. Mais Mouya ne savait pas. Batuni pour la deuxième fois. Oh non, ba quantité, mais baza ko attaquer à partir à distance. Ba obeta ba bombe à partir en Mboga na bango et ko ya na Mboga na biso. Un pays aobeta masasi na mboka na ye et quoi na mboka na biso soit disant ministre a olinga justifié après comme ote et ba koti mais ba kozala coordonné par notre armée franchement ata binomo ata binomo bino batu bolingaka Félix Tshisekedi yango ya bino o eza bokonzali yoto. Pourquoi nous lorsque M23 Batakaki Congo, on les a frappés. To commis à niveau à Rwanda. To sengi bango ba estradé, bato baluba ke ba batambiso. Le Rwanda a refusé. C'était nos voisins. Comment peut-on expliquer un pays abanda ko attaquer batu o baza ko bunda o ba obundisa ye na mboka na biso a obeta obi na mboka na ye et ko na mboka na biso sous prétexte que ba oluka ba ennemi à république na bango bombe eko e pa na biso. Dites-moi, vous avez une garantie que bombe ane ko pona elongi ya mutu ce que ye comme mentalité o aza muta ADF atiki aleki ko ko tom soso non. Oh mon a bokondi o ba tumso o ba bokondi abonyama c'est ça. Kuna tukolobela pe makambo est 13e prolongation ya état de siège. Ba aventure mususu ya moi 13e prolongation. Oh ma bokondi e boso note. Ba aventure mususu ya moi ndeko nanga to za sérieux. Makambo ezo kene mwa malamu ndeko ale bonjoa yango balobi ba prolonger po nyonso kita nyonso ba bonisa ndeko ale. Ouais, on a posé aussi ça peuple mais peut pas comprendre poser la question. Ceux qui vont proroger quelque chose. Bozouaka tant au salé, c'est presque 7 mois. C'est 7 mois pour les 6 c'est comme 7 mois. Bah proroger point. Parce que bah Monique sur le terrain
makambo ne ba kanisa ki ko ça en 30 jours et ça a mis yango ba projet pour que ba continuer ba opération. S'il y a des avancées ne ba lo présence à Ouganda au Sahel. Ce qui m'a rembé que n'est bien. Ce qui m'a gagné terrain. ADF à la ligne neutralisée. Boyo ça là effort que bon neutraliser bango. Dites-moi, ça sert à quoi d'amener une armée étrangère pour que ba ko soutenir bino. Ba soutenir mouton na position faiblesse. Bino bo gagner terrain. Boyo ça ba opération à bien. Deuxième élément, pour poser une question. Ba FARDC ne bolo ba. Baza ko avancer, il gagne du terrain, bangonde baza na maîtrise, ba ADF ba dali neutraliser parce que ba toi na baza ko attaquer. Bo attaquer ba groupes armés ba msous ba sali, ba zongi ici ba déposer ba armes parce que ba bangi bino boye na force de frappe. Mais pourquoi bo projet? Certainement bo nga bo projet parce que bo na posé à maintenir stabilité. État de siège et bandaki kala le commis 7 mois ils ont continué les opérations continuent. Qui nous dit que la présence ya Ouganda ko senga temps ebelete? To me poser question ana ba kotisko ba osa ba opération oui so iba sisi l'opération à maintien de la paix et ko senga combien de temps? Et ko ipo senga biso 6 mois comme ko senga pays une année. Comme peut on 10 ans. On peut connaître déjà président rwandais a soutenir bisoto a financer biso batonga ba ville moderne pour na ba bato a zo au Congo bokonza pouvoir bokonza pouvoir ya Congo ezalo kwa mwana mutaliboma kwa mwana muke aza envoûté ba PCB et loko mutasimbe est très dangereux mais il y a un problème boye bisanga ba opération e bandi et il y a que ça la nini ce qui état de siège les a pour évoluer ce qui état de siège est qui est bien Ouganda côté point pourquoi comme ça va on botika kuna ah derrière toi on a maîtrise des pan des bisoa tout ça qu'on neutraliser va on neutraliser va on Rwanda pe na Goma déjà comme ko kita déjà ndeko ale bolojo mais yoko to beta maramba Rwanda bino ko boye bi même pas ceux qui partent les alaka ya bino tilelo ndeko ale bolojo toujours lo babu Luganda otonga bandelati Ouganda otonga nzela mbonga village moderne peso ça. Non mais Burundi otonga chemin de fer. Ils ont pas na biso. Rwanda otonga aéroport. Otonga bandako. Baza pe déjà na ba armée na bango. Siko elo on est ka administration. Ba noma pe déjà ba bourgmestre. Bolala. Mboka ekene. Mboka ekene. Papa ngwanda lobaka. Moi, et Félix, c'est qu'il y a le quoi, moi, a ébi livré de logeur à Okimanango. À Kekoninga, à Tekango à moins cher. Ah ouais, n'a vu Bolandae, vous maîtrisez, vous plaquez au sol. Vous mettez, vous plaquez au sol pour que vous bottez le logo. Ma belle, au regard de l'article 63 de la Constitution, qu'on défend l'intégrité territoriale, ce n'est pas seulement un droit, mais c'est un devoir sacré. C'est un devoir sacré. Tout côté na dossier oyo zoning sa Congo hold up oyo toyokaki régime passé oyo yo peut soutenir ka na époque wana ba détournement salamaki par rapport ya dossier wana ndeko ale bolojwa ba impression na ye analyse ne ko za la ndenge nini ngana soutenir ka oui oyebi parce que même na ba émission tondolo lobela on mingi na soutenaki lelo combien au commande yo fayoliste te na la fayoliste te na ko za na lamuka te na zo préciser que oloba kango bien que yo za na lamuka te na proche ya Martin Fayulu mais si on peut le quoi mambeza clair te na oloba pe lote na za nouvelle classe politique de l'opposition oh mais yeba ngo lokola libalo bokie côté kuna na PPRD batuna bino balieno akalomoni que non ko simba te nga de bakanela nga na milongwa déjà heureusement comprendre mais eloko est vrai ils allaient que tant que tous qui n'a pouvoir à Kala on critiquait la gouvernance on critiquait l'attitude controversée il y a opposition mais le lope bo salango non mais on critiquait la gouvernance on critiquait l'attitude controversée il y a opposition il vous souviendra boyamba nga na bandal
avec un jeune mot il faut pesa mbote sikaza il faut nzezi tant on a le bar na bino na kala on a kutu na kala na le bar na bino ke bateau ba ke dialogue ba ostala ba aventure ba ke dialogue te pona ko exiger élection mais que na dialogue pona ko exiger ba poste il m'avait pas cru le bataille de pesa ba comme aux appartient ba comme balancer et le bateau ba voyer baté na vidéo là j'étais suffisamment clair que famille Tshisekedi négocier le poste à la primature. Les gens ne me croyaient pas. Arrangement particulier, Signamaïté. Abundaïté pour le poste ministériel et au poste à primature. Qu'est-ce qu'il y a eu? Kabila n'a pas glissé. Je le disais déjà. C'est-à-dire que j'ai critiqué. Avantage n'a pas d'ali, n'a pas dans la famille politique, mais ceux qui n'ont pas de ma lobby. Ça c'est la force. Il y a combat là. Papa m'a sa vidéo dans la pointe. Bah la vidéo moi il y a Jacinda mais le reste va me point. Pour baby que moi j'ai critiqué. Aujourd'hui Kabila veut être innocenté par qui? Par le pouvoir. J'ai la linguette à l'eau konini wana par le pouvoir na zo bisa bino libala moi na kati ezaka pasi pour kabwa. Tantine Félix, tonton Kabila babala na babota moi na pouvoir au bomona. Lelo bomona batu ya IDPS ba défendre Kabila. Boy Bisanga. Boy Bisanga que Kabila n'a jamais détourné. Montant coûte bo le 138 000 $, 138 millions de dollars. Na omona coûte na muké. Mais bino bato bazaki chargé. Il y a copé sa vraie information habité. Maramba le banque se éviter ce évika que mbonga ne kotaki na BGF Bank mais Kabila zwaki na été sans qu'à nommer ba avocat on va défendre. Alors dites-moi mbonga bimaki na banque centrale et comme na BGF Bank ndeni ti est commis à niveau que ba oloba BGF Bank qui reconnaît avoir perçu l'argent. Il faut mettre en place ce mécanisme de remboursement. Mais BGF Bank a utilisé mbonga pour quelle finalité? Baoba bino ke mbongo ezaki loger na compte mo comme nango égal wana ezali kombo ya société to ezali ka kombo ya compte ce qui ezali égal ya société n'est-ce pas kombo ya mamoli parce que Kabila oza innocent il était président le chef ya gouverneur à banque centrale c'est certainement que c'est lui qui a intimé l'ordre au gouverneur de faire sortir l'argent et puis le bénéficiaire ou la bénéficiaire ezali mwasi na ye avec la communauté des biens. Comment il passe par ça quand ça sont des aventures. Dossier on est là singa matembele. Ba ebi ke ba beti na Kabila. Ceux qui vont mordre na mso ba obimisa sur liste msus parce que ceux qui déjà bondimi ke batona baza banquette na bango ezali sérieuse. Le quoi bondimi ya Kabila tango ba obimisa ya Félix c'est que yo akuté des scandale. Babité topo mamoto pour ceux qui totiki bango et qu'on risquait que babimisa ba liste. Il y a des détournements dans ce pays. Pourquoi quand ba médias internationaux on ne fallait que ça la ni enquête wana? Non mais parce que ba médias na bino ya katia locaux pour la plupart sont des corrompus. Quel est ce journaliste à Oyoko Fandaboué, il vient dénoncer quelque chose jusqu'au bout. Qui? Sauf peut-être sur Batinier, Netina. Quel est ce dossier où ça Israël Mutombo? Quel est ce dossier Israël Mutombo les gars na Bosolo na politique. Quel est ce dossier Oyo batu ba lobela yango o batango ba na prison. Comme quel dossier? Autant la caméra était parce que la caméra a été arrêtée sur instruction américaine. Qui? Tous ceux qui ont été arrêtés en matière de détournement, tous ont été graciés. Mutatika na suka zaka wili ba konga yo na pa bimi ba sambisa epete na dossier wa ba sambisa na maramusu porté disparu neni ba yi place azali porté disparu mutabimi na abimi neni babi président nani directeur ya prison balongoli babi bazoluka ye poazonga na makala ndeko ale bolojo ndeko na ngai directeur ya prison balongoli document ya a utilisé que ça faux. Monsieur Willy Bakonga a été gracié. Est-ce que Moutou Longola yango pe biso toto tuna quelque part toi ba journée solo barapé est-ce que Moutou fallait ba Longola eza directeur ya prison ou bien place source ya Mikande ou et konanga fait c'est que azolia ba tumso ba osko amabo. Ce sont les innocents qui vont payer. Dites-moi quelle est l'influence qu'a un directeur à cabinet devant un directeur à prison
devant l'ordonnance présidentielle. Dites-moi. Et puis cette ordonnance a été soutenue. La mise en application d'Ango est allée sur base, il y a un arrêté. Parce que les modalités pratiques et l'ordonnance sont qui arrêtées. Willy Bakonga a bimi en prison. Combien de temps va ça aller pour faire leur communiqué? Willy Bakonga a bimi, tolobi que Willy Bakonga a bimi, bawangan. Après, na sima bimi, na biso oui a bimi, mais comme on est dans une ordonnance, parce que mon président de la République a ébaïté. Le ministre Aye a sa décision. Le ministre Aye a sa décision. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un communiqué des services. Non. Tu vois ce que Willy Bakonga a créé à un niveau, il y a DGM. À la question ordonnance légration. Qui va lui interdire de sortir? Non. Et puis vous posez une question. Willy Bakonga a zate azawa. Soka abimi abimi zade. Soka azawa azawa. Et puis mbongo bakangela Willy Bakonga pour le babeta maso na on. Bobaka détourné 62 milliards de francs congolais équivalent ce qu'il y a 32 millions de dollars. Moi en ça. Bosambi ça a été point. Oh penda pays a bambali ma penda o ba jango mibi. C'est ça le pays. Ba oli ensemble, ba okufa ensemble été. C'est ça le pays. Tant que le dossier à Willy Bakonga ou à qui ministre et enseignement, toujours chité na dossier à gratuité et enseignement, de quoi les bolodjoa, tout ça la nouvelle émission, bandara déjà pekolo ba li kamba gratuité enseignement que écosimbate, les lopé ba quoi qu'ils ont continué, première année à gratuité enseignement au simbate to lobango, pour biso photo lobara, bana batanga qui vraiment té, deuxième dengue moto na troisième yango yo, ba école mususu. Déjà bana bando futa minerval ndeko ale bolojo ndeko nangai balobara bato balobara français mais menté il en restera toujours quelque chose. Na bana bino gratuité enseignement c'est toute une réforme. Et là la constitution fixe les objectifs. Mais le comment y arriver dépend de politique publique. Chaque président a retard objectif mort constitutionnel, net dessert en eau potable, net gratuité enseignement, net des libertés et droits, net accès à l'emploi et un salaire décent. Ça, ce sont des objectifs constitutionnels. Mais comment y arriver dépend de la capacité, du génie individuel. Il y a chaque mouton au commun à reconnaître. Fait ce qui est des défaillants. Yo so mona wa pende onanga yo ye oyebi mamba ya gratuité ya éducation te oyebi ndenge za organiser te o décréter gratuité enseignement. Heureusement yo moko rappeler tango comment il s'appelle Emery Okunji a convoqué Kaba assise pour évaluer tout ça dans une émission suivante. On a expliqué. Ce n'est pas possible. Le coût ya gratuité d'aki 2 milliards 600 millions. Avec un budget modique, il y a 4 milliards 800 millions. L'autre changé, budget changé. Tout comme a 10 milliards. On a commis un papier et changé. Estimation en 2022. Non, mais ça va estimation, ça va projection, ça va certitude. Est-ce que l'État congolais a la capacité, dans fonds propres et à niveau interne, à mobiliser 5 milliards de dollars? Attends, ça va mobiliser 5 milliards de dollars. Bah, vous avez 2 milliards 600 millions, va tchaka la gratuité. Mais là, on veut bâcler l'éducation. Pour que bana biso ba koma lokwa ba bololé. Bana biso ba za maele te batanga mabe. Au même moment le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, baza ko renforcer l'éducation avant. Lobi boyo ka bana biso ba fandi boy, bana capacité à défendre l'État congolais. C'est ça la vision Aïe Matouchi. Mais je veux c'est qu'elle a côté sans le savoir. C'est ça la vision Aïe Matouchi. Bah il va abrutir le peuple. Yo so mona wa pinde konangai. Ba calcul ba ba sali, tout ça exemple moi simple. Ba calcul ba sali pour organiser fête yo yebité. Oui maman, moi je prends tout en charge. Papa oyebi même pas pour y a dépenses. Bah yo ça papa, pesa monga ba kito comme 500 $. Eh cher boy, boyo ni maine. Eh pesa bloga ko le comme 2500. Eh comme boyo la tika. Non o tika te, continuer nango. Siko bana ba otanga te. Calendrier scolaire 7e na 8e déjà autorisé d'aventure maternelle même aventure calendrier scolaire ça a 220 jours 40 jours de GCK
sur 220 jours, 40 jours déjà c'est l'équipe. Et ça pratiquement 20% il y a calendrier. Et c'est l'équipe à la bataille. Mais là, c'est grave. Salaire, il y a des enseignants. Le lobby qui va nous foutre à Bango en 2022. Bon, au trimestre, on va t'en ici, on va foutre. Nombre d'enseignants, tant que Bandara, ils ont 600 000. Le lot, 718 000 enseignants. Vous voulez recruter des enseignants debout, ou ça va recruter des enseignants assis, des administratifs. Tala, tu as IDPS. Na ba PPRD ba côté ça on va appeler ça ba niveau matin. C'est IDPS que ba leli que non kuna PP na enseignement ba tu PPRD ba liste toza nango. Non mais PPRD na IDPS. Oh yo PPRD ka ndi baza kuna mingi. Papa nazo ba mingi bon ba bazate. Ba combattant kuna bazate. Yo ebi po anini alingeti na o bobenga so ministre à EPST ba kendaka devant secrétaire général. Parce que la plupart des bateaux va surveiller quand l'examen va défendre les militaires. Bon, moi, est-ce que ça, c'est de la pourriture. On les a bien au pouvoir. Est-ce que vous comprenez ce que ça? Baboumi éducation, baboumi sécurité, baboumi santé, baboumi transport, nous sommes tout. Ils ont mabé. Et là, on va au moins important les lots. Ils ont obéi la bé. Il n'y a rien. Il n'y a rien, zéro pouvoir, il y a tchanana. Mais au moins, bango, on a séparé la dame des années. Après ça, on a tout ça, moi, boga, tout ça, mais la 4 et l'eau est c'était déjà un dernier mot na entretien na biso et où meli moi mikolo belé to zib ale bolo joa kakaboye to kutana gine na nzela biso to utaki émission mosusu merci nanu po ndimi to sala no susu émission et bah c'est ma so yo improviser na yambo merci yana lobby da na batuna ba ye baraka yo improviser un dernier mot waka ndemo na fait c'est gars panika et chile je abandika c'est pas dernier mot par rapport à entretien na biso ya lelo bato nezo balanda o kala na info plus o yebisa bango nini bato balandi naza ko s'adresser plus na bato ba o basilika mingi so ba moninga et ça la ngé c'est moso bo aussi parce qu'à partir à kanda bozala nango wana vis-à-vis nanga et repousser bino bo comprendre comment nous vivons dans ce pays bo bongo la mitem bino bo linga parti na bino ko de patrie et ça normal le parti passe la patrie reste. Il y a une province moko où ils ont épargné na maladresse à gouvernance à M. Fessé. À ta province moko. Au moins il y a une vidéo à Kassai. Au moins il y a quoi? Quelle est cette province où il y a un consument rasal icolo, on va vivre bonheur. Ce qui veut dire que le pays va très mal pour tout le monde. Il m'a jamais na Kinshasa aussi le programme au foot à transport pour zone ils a arrêté au comme demi-terrain au comme transport ématique nous n'avons ça na marque beaucoup de fait c'est que dans des mona beaucoup de baroulage a ko tia batombo le boka kangi là mais mutu ke l'équipe muta ko lobezate pour beaucoup de chana ba mota ko ke na sens unique au kuna ko na suka kanyaka le bo na poche c'est pas comme ça on doit gérer la République il faut qu'il y ait une discipline d'État mais ce fait c'est qu'il n'a jamais été initié dans ce cas. Ngana kanisa ki loko alali mwana kondo Etienne Tshisekedi mutasala peyo mabe makasi penda mabe akobongisa ta po balongwa ta makanisa na miso bato azo continuer na et ça c'est très dangereux devant toute cette réalité on vous parle d'un article de la Constitution l'article 64 nyon surtout à Libanda ça a été bobimisi il faut purifier l'état couper sa information oh nyon ça na po ça ko kota na groupe na biso na parti na biso les vents nous bâtissons na regroupement na biso nouvelle classe politique de l'opposition bobenga biso na plus 243 81 250 28 51 81 250 28 51 et vous avez occasion tout faire à tout solo là et vous avez koya kopesa nga ba idée te ko non et to sunga Félix Tshisekedi a na stratégie à se débarrasser na ba Rwandais na ba Ougandais n'importe quoi. Mboko ezali lelo ndeto oloba ezali kwa mutaza envoûté na PCMB Kwane zaki ndeko ale comprendre Kwane zaki ndeko ale bolo joa o azaki invité na biso na aussi saboté na remercier bayangai na sima caméra ndeko Elisampu toza déjà na mois de décembre tozo pesa ba
te attends t'as idée pesté la caméra maintenant toi peut déjà ba merveille na biso vraiment ezokende tout droit na monde de jeu mon cordon mon papa Lukman Mudingumba mon vieux Babimboli agence Badem Oversi aux autres ubilo on to comme ça n'importe ndako ya kabo mwamba autorité morale bana Chango Ravel Boyenga Goshi Goster Batbaza Moebele ya Nathalie Pakangoma Jolie Mabeka Mokonzaren Katia Mabeka la star Cayenne du Vert de France tokutana na numéro mosusu bye.